kaka bewana voilà ngonga na bango tango ekokaka ezalaka spectacle. Voilà ngonga ya bamure ngonga oyo yomi a se retrouvaka ngonga oyo pe ifi a se retrouvaka wana bandeko yeba ndenge tozo pesa plus 18 ilinko loba leka 18 ans omona bilili oyo mbanu yepa moni nani amoni Oluchi vraiment porte kangama kite koma nzoka Oluchi awuti wa vraiment eza ye Oluchi nzoka komo landela ngo ti esike utaka oyebi ka bangi te akota na chambre oyo ya yaya alalaka na mobali na ye. Oh bandeko Oluchi agenda oluka nini seke ye pasa na posa ya motoka wana sentiment mati ye posa bolingo bon ye vraiment atoka porte te olingo lo bandingini depuis quand kokanga porte na ndako ekomi problème kokanga porte ya chambre susu. Oh s'il te plaît kosala konsebele te Oluchi azani mwana moke pete d'ailleurs abosani na ye yaya tika bayebisa o makambo ndenge ezali seke Oluchi pe na tango oyo kote kuna za na nkema ye pa olukaluka bandeko baokabola siko mobali eza ndenge nini Stacy nini ngoko wapi Stacy ngo zapi azapi problème eza piko yo pozukanga boyiko ndumba wana ya mukolo ndumba boy kokwa ndumba na za wapi Stacy ozukanga komo na pwani yo ndumba ndeza yo tela yo nde cheli ya famille boni yo okoko koma lettre bolingo ona mbali na ngai mobali ngo ya nani ya yo depuis quand mobali ona tika to yo botola aboya yo poza mobangi sokola alingi mona mwasi oyo aza jeune koloba nanga te obetinga mbata na obandila susu ekomi nini nango Zambe nzoka lettre bolingo ekangami na saki ya mwana mwasi oyo aza leki oyo yaya soloba ke leki obanga mokolo leki banga mokolo ekomi boye okoyeba ngai nanu na bandi te zela okovivre ngai bino vraiment likama mobali yango ti lelo ekosuka wapi tala yo kondi matin makambo leki aosala ngai yao c'est grave ka leki na yo aboytoli yo mobali alors que mibali yango pe batondi partout baza na bango pe asala ngo na nko leki na yo pe susu na lobaka leki susu masala nga yo ozo tika ye makambo ngo kokamwa ba leki ya lelo tala yo pese leçon ebongi na ye ayeba ke yo za yaya oza ya na ye oyebi yango pese ba leçon tala oyebi bien saka leki nanga tala ye moko ayeba erreur azosala kozika na moto pesa ye ba leçon alors sikona sani naza na posa ya conseil yo pesa leçon ayeba ko aza leki bakomi kokanela leki balobi leki azangi respect atriche yaya komi kolela bolingo kei leki alobi boye bien c'est vrai nebi ke jeune mango akoluka ya nanga mais sikoyo yaya ngo pe na ngai bagwe keseni ma chère eza faute na oten ayaki koluka ya na yo akoma boya lingi nde yo nakamwe boyezaka likamba compréhension mafu soki Stacy akokota makambo na ndenge mabe to te mais nga nayebi ke jeune nga lingi ngai o comprendre oyebi ke leki alobi naza déterminé oyo akobotola nga mobali oyo tokobunda nape nsima na yo va na yo makopine vanda na yo wumela oyo moninga te ayokaka yaya commentaire ayepa eleki yoka commentaire do ya aza kaka wana po soutenir moto nyonso voilà bato oyo babenge bango bacaméléon aza kaka wana po asenga bambongo azotia commentaire na ba deuxième partout aye kote oyo oui aye kai kote kuna oui oyo makambo nini oyo ekomi habitude soki bandeko bilili oyo bandi yo fongolaka misu na yebi
vraiment nzoka nde mobali asongeli nzungu akala seke makambo yango baosala baje seke mwana mobali oyo ayesala lipate na famille yaya leki yaya tour na tour. Voilà pona ba adulte pona ba ebaleki 18 ans seulement film oyo ezote ya penza ba jeune marié pe ba fiancé o balingi babala. Alors salut Oluchi, bonjour, comment ça va? Siko osa sonini yao hein bono songi mosala pamboy mais non Nobi na okoka te so na moni ote pardon etika pardon zonga kena mwasi na yo mwasi ko bala ye wana bosolo baboy poani hein oza ya ngai na za ya yo hein na okoka su te pardon tika arrêtez zwa eza nini yango yo tangango ebandi so ya mikanda bandeko nazokanisa ona ezala ona zokanisa te azwi mokanda tangi kwa yoza na zemi ebandi bazemi suka nango zemi boni opermettre nini uzo zemi boyiko opermettre pwani oza mwana muketo oh yoza mwana te obanda makamba ngo kala lelo zwa mika na pete abangi zemi malamu kende longola ngo na episode longola yango oh mais yo moko kota kawa mobali o vraiment olandelaka bilengi okotelaka semeki pe aleli yango akumbi zemi owangani seke ozali boma Oluchi azwi zemi ya semeki na ye ifi pe amoni mobali mikolo yo comportement a changé chérie. Chérie, na remarqué bando fandia olieno pe malamu te mozo umelaka apamba naza pensa nzala te eloni kasi déranger yo lobelanga na yo kaka c'est ça nini non ça va bien chérie. Bon nakanisi oyebi ke lobi toza na formation en matière pona ba marié oyebi yango ah ouais nakanisi na koka te na yebi ko uti mosalo lembi mais lamuka ka avant lobby comme ça to na biso bon ngape na bon na ndimi to kende kasi mais bébé photo solanga na yo oyebi nazo comprendre te ndenge mikolo o changer ozo bima kobunga bunga omona ekosala mokolo ba eloko te nayebi oboye te na comprendre yo te c'est quoi le problème ça va bien non photo solo là oza sûr non ça va bien mais na linka to solo là s'il te plaît ouais que ça va likambango yebani déjà yebani ke mobali oyo azosala makambo ya somo yenda bebisi masolo ndako oyo Oluchi yaya boni comment ça va? I'm fine. Naza malamu sikoso sa nini yao Checking the news. notala ba news na internet poni kasi te na butu lobe oyaki kolia na I mesa was not hungry. nayokaki nzala te Watching my weight. nabandaki kovanda kaka pona kitisa pe mwa poids depuis quand yo komi na susi ya kokitisa poids na nzoto nalingi tokondelanga na ndako oyo ya nakonda po ani omoni te ke yemi akomi na susi ebele mpe comportement n'echange mikolo oyo I think I noticed it. nga mpe na remarkaki yango c'est vrai It's mood swing. But that's not a mais problem. nayebi te soki eza problème mpo na yo nazoyeba pe te Don't nasala do nini anything. te ekosala mpe It eloko will te pass through it. ekoleka nango It's a phase. eza kaka mwa étape Mood kaka swing. Yeah. kobanga te yaya c'est étrange mais attitude aboye nazoyeba te uti wapi Sister Ify, ya ifi yourself, pardon okay? kose déranger mpe boye You'll be te fine. to ira bien ndimela ngai ye nda yebi makambo esika ezali mazoloba ka ya ifi vanda zela ekoleka bandeko babombama lelo moyibi ayibaka 99 jours Oluchi pardon koloba boye te
na lobela ki déjà na téléphone ko yaka soit te na sana posa na yo ozo kangate na lobaki bien na lingi na nga yo te tika na yo bon ça va yo kangai ceux qui opesi nga chance lelo na komona ta famille to pardon longola na muto na yo bima na bima za calme na bima yo kate zana no calme na bima ndako na ngai bima ndako okoro yo kangai okoro oyo na lobi mbala suka soko permettre moto ya koti na lopango yo moko oyebi bien ko kozonga kam lo na yo obangsanga yo to ofutanga yao ozolanga musala yao tala kebisa bato kebisa wana ngai na lobi ko meka kutu te parce que na tango ko soko salika buzobo zo sana mutu na yo sala ko kuna ngai te makam na bino tele ngai te na kebisa yo to tsenga na place oyo et puis mutango zo yokanga bien soko yake obebiselanga musala to kobeba na to yokana te. Hey, okoro pas revendiquer. Oza madame nangate, oza nde leki ya madame. Olingo so importance bwe poani. Tala, na bien, mutu. Longwa bima yo, koloba nangate. Omoni mutu na yo. Omoni mutu na yo. Azo fona pe mon lokwazo loba. Azo batika na minute a côté déjà na lopango aza na droite kuta yo bebisa makamu na terrain na ngai. Soki na lobi na simbo na nzoto awa yo okosambwa. Okoro azo sala mosala na ye azo défendre mosala na ye bima longo na sika oyo tala moto azo kate na bi yo na boko kani penza tala koka na tele to na ngai tala papa longo na sika oyo bima oluchi yoka s'il te plaît oluchi yoka na lobi bima oluchi pardon oluchi moto moka zangi bolingo aleli oluchi nzoka mikolo na semeki masolo ebele okoro tala plus jamais olobalanga ningwana pona so déranger nga boyeko tala oyo azoloba pe yo nde moto opesa nga merci parce que na batela ka na ba mebela boni boyeko so buso banona mobali na yo awa te okoro comprendre ye mwasi azemi azalaka matata ndenge wana ekomi ba réaction moko boye yo yebi te okoro nzoka azotia monoko makambe komi koya na madame ango azobude madame mais madame ango azotieka moto voilà oluchi aza na zemi bazobomba yango yaya na ye pe azotuna tala na kolongola zemi te na koavorte te jamais mais obomba quand même pas zemi après tout obomba mpwani mais nakosala pe avortement te mwana vandi kati na ngai naboma epwani nga pe nazobala ya na yo kala mingi te zemi oyo oyebiki ekobebisa bakalkile nyonso bon ya solo donc oyebaki bien ko obala ya na ngai sikoyo olingani nzoto nanga pwani mbano oyebi masolongo ezobetema na se moto azoyoka bango likolo bandeko eloko ekobata masumu te oyo ekobeta boye mbunda ntango ekobeta scandale na ngambo oyo mpe lisolo ya mibale awa stesi azongeli mobali na ye azolinga kaka mobali wana kaka bazalaka ntango siko babebani ekomi masolo ya leki na ye bandeko basi mibale na mobali moko voilà azongi na ndako atie nano litoi nzoka bamure na kati ka masolo na olobao mobali moko ayaka pona yaya masolo baluka lelo akoma na leki Stesi libanda zoyoka ba je t'aime olingo balanga soni oyebi naza nazemi mbano yango film yango bango nyonso rapide boy moto libanda zoyoka lembi mwasi oyo azwisemi aza leki ya mwasi aza libanda yepe mobali ayambisa ngo bien oyebi nane sengo makasi oyebi boy tobongama police solo oyo batu bao sepela pona bebe aza koya moto moko akoti akuti bamure na feti na bango ya sangwa malamu
sango ya zemi. Mobali moko atie trouble na bandeko basi mibali. Bébé, obanda oloba nini ko? Donc, il y a solo vraiment yo obalanga. Na obana ote. Oui, na obala yo. Na obala yo. Oh, mwana mobali. Oyo komi G. Et komi ba G Tony. Voilà. Ba masolongo partout bazemi na bazemi. Sikoyo azongi, nyonso tomoni c'est le passé. A se retrouver na mobalité. A se retrouver yemoko. Azu décision. Natala yo obala leki nanga po azu zemi na yo. Mbanu alobi jamais na omona makamba boyete. Akosala nini motema ya mwasi pe oyo aza na posa mobali wana. Akotika pamba te azui ba décision. Azo décision contre leki to contre mobali. Voilà l'isoleza ko beba koto yonde boye. Voilà couloir Nasimandako. Ah, est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien, mais souci à bolingo zoliaï. Bande konako kamwa o. Yemo kwa yebi ça va bien na ndenge nini? Ata batuni akoloba kaka ça va bien. Mais nakanisi alinga bala ye parce que leki nanga zemi na ye. Ah, soko permettre makamba bo écoutez salema. Wono ya zobe bon, siko nga na osani. Tala. Nganga moko na yebi a bebi saka makamba boy. Ayebi ko sala kisi pe bo magazemi. Yo yebite. Soti keleki na yo bala mobali oza soni na yo. Boyonka na osala te. Oyebi monoko. Moninga yaka po bo pesa mo mbongo. Apelisi moto. Akotisi masolo banganga. Oyo pa yoki ye azoluka pe eloko akosala. Abandi kolanda ye na masolo na ye ya banganga. Ekosuka wapi? Keba na toli ya baninga ya malamu ezalaka ya mabe pe ezalaka. Oh my God. Oh nzambe nanga. Mais bombe ale bazo swana tonini. Non, na okita na tuna na yeba. Yaya likolo tali leki na se. Ba réaction mabe. Ba maloba ya kanda. Ayoki bango te ma sentir na ba geste. Atimbeli que ça ne va pas quelque part. Oh, tuna babiso. To fongola yo ezande zemi. Pendant que yaya linga bala mariage ango kalate. Pendant ce temps oluchi azuzemi kaka na ndako moko wana. Na mobali kaka moko wana. Ah, bonjour Yaya. Oluchi, qu'est-ce qui se passe? Nazo comprendre te? Oh, ozolo bani ne kozo comprendre te? Na moni yozo sona na mobile nanga na se. Bon, ok. Ezangelo ka grave te, ndimelanga. Abande kaka kolobelanga. Ndenge a traiter ba visiteur nanga. Ba visiteur nani? Yosa nina ba visiteur wango. Peter. Mais Peter te. Oh, oyebi Peter te obosani. Jeune wana yeko lukanga. Alingaka yeba ndeni na bando sala. Yana bano sola na mbana nga. Libisanga. Izaka moi incompréhension. Na sepe na ngote. Na lingi te na ndengo zo bana mobile na ngai. Na lobi pardon te. Na sepe lite oyebi Nzoka yango te azokosa. Zemi ndeza wana. Mbano. Aye kotoy. Mais yebsa na mobile na ngai. Qu'est-ce qui se passe? Rien? Oh, ozolo ba rien. Na moni nyonso likolo. Ah, laisse-moi tranquille. Boni boygo, ba elengai. C'est que muto ayebe loko. Ezalaka ndengwana. Ah. Mais yangote makambo oluchi a expliqué nga. Réaction ya réaction oeza makambo susu. C'est que likambo ebatami ezaka ya kobatama.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Ake kobeta porte na moto na bango ya sécurité. Okoro. Eh. Ye pa bano tuna tuna. Atuni soki mwana mobali moko ayaki awa asalaki dega na kombo ya Oluchi to Oluchi mutasalaki mabe. Voilà pourquoi yaya ye kotuna soki moto moko asali mabe. Pona nini te bosiseli comme na malembe? Ah, nzoka zobeta libanda. Atuna topesa ye pe vraie réponse. Voilà, mwana mobali penza atuna problème. Aliaka te. Moto azobala. Sangwa fete ya libala bato bayebi. Atie zemi na semeki na ye. Tolo baboni semeki ya bolingo. Atie zemi po ba confirmer bolingo yango. Yebisa mobile na nini yango? Ozo banga pelo kwa malonga te. Nazomona ndenge bozaki na leki kuna koswana. Non non, eloko eza te. Yebisa nga problème eza nini? Vérité zake. Bon, kolobaka pete makambo yebi te. Eh mais ngana tolobaka eloko moko. Lobelanga vérité ko, pardon. Ozo longo nazolo bozo kende. Akoloba ndenge nini abandoloba ke chéri na tieleki na yozemi mbanu. Voilà ifi abungi mbala moko na kati ya histoire. Azoyeba te na tuna nani po aloba nini vérité za wapi. Libala ngwe kozala kaka wana nga nakomi ko douter. Oh master, omwesi ko makamu na vivre na palais ya ngwana. Akomobete masolo. Ah, moto na ngai yemi. Webi poni nazo seka. Soko se rappelé mbala suka na zaki pa na yo. Na mona ki Oluchi azobima. Na tali regard na yo. Master. Osala gini. Na tuna kioti. Wangani. Ogangelinga. Mais instinct nange lobaki bien. Ki obando kosa na o. Ozwi tango belé. Au sepeli na semeki taisa ba jeter pardon hein nazana pas ça conseil malembe zana kanisa bon d'abord esengelo zana mobali lobela mwasi okobala mwasi ayeba nyonso oyo esalemi na kati ya ndako wana mbanu olobi nini ozoloba nini wana? Oui, oui. Wana eza choix ya malamu sikoyo. Lokola Oluchi ye moko aboyi avortement. Aboyi na ye kolongola zemi. Mais sikoyo ozobebisa su makambo te. Ifia ko yoka maka. Ifia oyoka ngo akosepela te. Na okoka te. Ah, olobi nini? Ok. Kanisa nan. Omoni te ke ekozala grave soki ye moko ifi a comprendre sika makambo ezali. Webi ko bebisa makambo grave. Namoni yo moko banda koloba c'est le meilleur choix. Oyo elekinga na taille, elekinga na poids, makambo elekeli gai. Bon, na comprendre pas si na yo mon cher ami. Hein, yeba ke okozwa solution ko gérer ngo malamu. Bon. Esengeli na olongola Oluchi abima na ndako wana. Mais non, arobima ndenge nini? Azana posa pa obima ndako te. Hein? Oluchi aboye ko bimandako. Siko problem neza wapi? Can you listen to yourself? Ozoko miyoka? Oluchi ayaki koya. Aboye liloba na yo. Ah, yote mtoza mobali na ndako wana. Nyonso okoloba yebake ekosimba na ndako wana pe bakotosa abima na ndako wana. Oh Nzambe. Nzambe na suki na ngai. Omoni bato yango lisumu asali bien tango ebebi azotanga komba Nzambe tala Oluchi na yaya na ye yaya zoloba kaka mobali nanga changer na comprendre ete nzoka mutazo bebisa makambo azane wana oyebi na nyonso oyo na tuni mobali aboyi ko répondre ngai
nalobelaki yo everything will be alright. tout ira bien. He will overcome his Hein? problems and Akolonga ba everything problème na will be ye. fine again. Pe makambo nyonso Yes. kosimba nango. Na promettre yo yoka. Mokolo wana kuna boswani. Nayeba ke likambo ezali. Mais na tuni ya wangani. Ayebisi nga pe le côté. Okay. Ok. You'll be fine. Tout ira bien. Azobondela yaya alors que yenda yebi nyonso. Thank you very much, kid sister. Leki nanga penza merci. I don't know what I would have Nayebi te soko ozalaki te nde nasuki wapi. always been there. Merci po ozalaki ka wana. Merci mingi. Let me go to bed now. Pardon, nga nakela na ngai. Ok, ça va. Bonne nuit. Hein. Ya kendela la malamu. Azolele. Mais mutongo pa azoloba boy. Azoyeba na yepe. Good night. Bonne nuit. Ah, oluchi akomo bomba ba secret. O ezolelisa ya na ye. Eh, asa mutema. Est-ce que abomi foyer ya yaya? Yete mtakoboma libala ya yaya na ye. Pokala mingi te. Masola mabale koya. Mais masola zemi pe eza déjà. Ah. Tala ndenge lisolongo eza kokende. Tala ndenge eza kokende. Tozobanga ndenge kosukela. Ah, salut. Ni nango soko chérie. We Hein? need to talk. Esengeli nga na tosolola. Please, I have to. Pardon. Naza makambe bele na mutu. Pardon, ce n'est pas le temps. Yemi, You didn't come back Tell her. to this house and you are ozongi just na coming ndako back. ka boye. You still haven't Oye. hold your head up. Nanu kutu osisi makambo zango na mutu te. Okomo lembanga. Ce n'est pas le temps. Okay. Tosola makambango, pardon. You need to say this. Tela nanu That can't mukanda be oyo. this. Ezela nanu, You pardon. need to Non, say non, non. this. Tela mukanda. What is that? Ezani. Yozwa, tanga. Say it. Oh, mais yo tezo uzo mukanda tanga ko. Eh, est-ce que yango to yango te? Keba, omona ga yango. Ah, Really? ya solo. You're pregnant? Yo ndo sana zemi. Yes, really. Oui, I'm oui. pregnant. Naza na zemi. Isn't that what you always wanted? Elo yango lukaki banda kala yango na te. What do you mean you Oh. don't die? Nakufi e. Akufi. Mobile lobe akufi. Pardon. Tikanga pardon. Olie moi ça mona mobile ya sepela. You can't handle what? Ah, vraiment. Ozo so likambo malamu te. You throw on the Test ground, ya you grossesse epesi know, positif. and you throw it Vraiment. in the Zemi yango yo sepela te. Oh, master. Oui bien. Na basangwa boye. Fo batu ba sepela, ba lia ba mela. Eh, foto betela ngo masolo ti. Na télévision na radio, fo ba yoka. Oyo oluchi na ba master. Tala boke no makambo ete malembe pardon. Tala tout ce qui brille n'est pas or eh. Ma chère. Tala mbalo eza kongenga. Koloba kuti ndenge wana te. They play down the enjoyment Oyebi so that we people from the ghetto will not. biso bato boye ko tokamwa. Bato bazana kingo mayake eza te. Eh, ebongeli yo vraiment ozolemba lemba. Unnecessarily Yango vraiment. moody and calm. Okomi calme pe malili boye. C'est quoi? Problème eza wapi? This is not the lively Tala. or lepers. Oyo eza No, masa na nga te. Masa oyo nayebaki na université. Ye te. Oluchi nini kaka. Voilà ba master bayoki sangwango. Affaire yango ekomi bango bapesaka ba conseil. I think she's pregnant. Nakanisi aza na zemi te yango nazosala boye. A degree in nothing. Eza ya solo to ya lokuta. It's not a Eh, mere qualification. I ba know master it's bakomi pregnant koyeba. from a distance. Ye moko akanisi. Bisika makambo yango ebanda tie luki zemi. Oyo filme ndenge tobandaki. Nzoka comme par hasard semeki akotaka boye mbala moko akoti douche amona spectacle esika lisumu ebotamaka. Oluchi bato ayaka na ye pa yaya. Me nzoka semeki nde abandaki bafoje. Nzoka semeki akomaki ya bolingo. Oyo nyonso toyebi seleka. Toyebi boye nde masolo ebanda.
oyo nyonso oseleka bandeko. Ah, oluchi sikwa komo regrete. A mitiki na posa ya nzoto. A mikabi na nzoto. Mesuka nango conséquence pela la kati. Zemi pe yango wana. Makambo nyonso eluki zemi. Abombela yaya. Ata bombi zemi lobi ekobima te. Et voilà bilili ebandi kozonga. Babutu yango ndenge komaka pamba pamba. Before was a mistake. Oto bandai kosala kuna ezaki erreur nayebi. Pardon, nakobandela erreur wana te. Nzoka erreur yango ekomaki bien, ekomaki sukali. Just stop. Affaire yango nzoka ebandaka nango bien, ebandaka nango nelengi, ebandaka nango kitoko. Mais lelo voilà bakomi koluka ba solution, bakomi kobatama. Oluchi na semeki na ye. Mokolango ye yifi aye akuti mobali na ya komi réparateur. Akomi ko réparer ba split. Tala lokute bele ndenge bimaki. Batuna ni yango yozaki wapi na lamuki na moni ote na mbeto. Ah, bon oluchi nde mutu asignalenga ke split na hizo pesa malili te. Yango na tali na checker na vérifier. I never knew you were good. Ne ba kiteke yo reparaka ba split. Ozaka technicien. Toyebi. Ekomaka lokuta. Ah. Ebata makilelo bakomi koluka ba solution. Abika asimba pe mutema pemi. Hey. Omoni ko bomba lisumu nde komisaka batu ko banga. Baby, how are you? Mokolo moko susu. What are you doing? Azonga mosala boye. Why are you back from work? Ayemba la moko toyo. You know you have that is me. Bonyo zonga fa boye ko. Touch you. Webi keso na moni ote na okokati. Stop it. Just go back to your wife to be. Yo zonga kana mwasi na yo pardon hein. Olingo bala pardon. My babe. Bonyo zolo baboye ko. I can't think of Soki na lekisi mokolo na moni ote na okokati. Stop it. Just stop. Ah. Abandi kozonga na sima. What is that? Oh. What? Mokolo yango apesaki ye mokanda. Rapport ya docteur a confirmé asa na zemi. Ah. Jesus Christ. Ba master bayoki lisolo. Alors yango na lisolo. Tobanda tomeka. Tito suki na zemi. Hey. This guy is getting married to your sister. Nzoka mobali yango solobela yenda sobala ya na yo. Siko nyonso ebongami pe tozelaka afete libala. Yo solo basusu ke kaka mobali yango. Atie ozemi. Ebongo nini? And I said no. And Ayibisi nga na sala avortement nga na boyi. from here. You Alobi still no. asking me that abortion. Pona bima na kendo zoka appartement mosusu na longa na ndako oyo. Hey, Getting married to your sister. Unless you want to baba destroy di our koloba. Olingo boma libala ya na yo. for the sake of your sister. Tala. This is pregnant. Pona yaya na yo. Abala bien. Yo boma zemi. See, babe. Tala, ba master pardon. See, Malembe, can't pardon. afford this kind Na boyi na kosala avortement te. of- and I can't Je ne peux pas. out of this house. Pe na kobima ndako boye te. Nalingi ye pa lingi ngai. Hey mawa. Hey mawa. I love him. Nga pe nalingi ye. Ye pa lingi nga. Oh, ekomi bolingo. À suivre prochainement bandeko. Lisolongo za kitoko. Nani akokabola Oluchi na yaya na ye ifi. Bandeko, tolanda.